diction eleki ekomo memanga na 7e siècle yanga na ye lukulu kapina mabele ya RDC mosika na ye pene na kufa sutu na nga mesana na chaleur de Tokyo yakesa chéri komo bomanga tungana ngwe komo traverser te pa bavasin soso balobi basoso esukeli bango na motema trésor tokoko bomisa bato number 1 bilenge ya Cédric basoso oyo ya ilusaya elambe bombi cicatrice ya nzoto na ngai motema ezipi bashok na bachakre yango Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bato nyoso to bazo landa biso na émission na biso to lobela bango na ba abonné na biso nyoso to ya Koba Please bo sengaki bo lobaki bo réclamaki trop. Lelo to zongeli lisusu pour la deuxième fois. Tozana invité na bino bo lobaki Fabrice Ngoma na États-Unis. Bo lobaki trop. Na Julioye ye tozana e awa. Ya ilunga ya ilus. Bonjour. Bonjour mon frère. Bonne santé. Non, santé ça bien par la grâce de Dieu. Moi gagné au monde en abo. Santé ça bien. Zambezo battre là. Ya ilunga. Kolo yo tozo comprendre événement penda bien te donc to éviter ce qui affaire à mamboza ndenge nini po bouti Brazzaville. Bozongi. Betana lisola Brazzaville et les gars qui comment après concert na masamba débat directement tout moni artiste Ferre Gola bakiti nzela moko na président Sassou bandi ko kende na diongoli okaka na musika na moni kaka donc sentiment avec na concert donc danger quoi. Bon après ça nous merci mingi na patron ngai le padre Nika Boronina makila ba champion et mikolo ba benge kukao so pusanga pembeni beaucoup donc le padre Mikolo on a beaucoup KO donc non concert les gars qui n'ont bien Zembo Moro boyo ya président sengi chanson oui président n'a sengi chanson atindi bato na yebi na ba yebi na podium non président biyo kokata na sikote yembele na Zembo na yo ye vita imana ne presque tozon tout pour papier biso moi 30 minutes moko boy avec moi 30 minutes moko moi 30 minutes mais et au sala que tout jusqu'au mois de temps pour nini pour présent 5 ans sous 5 ans na présent Ferre Gola abeti la ye vita imana tanga ko présent abeti vita imana boye moi bizorbi mke boye présent bimi eloko yo épaté ningisi internet ningisi mokili parce que ba musicien belé donc ezalaki après Ferre Gola ezalaki artiste moko lisusu ya munene ezalaki fala beta mais asali réclamation likola podium batutu babimi na Ferre eza nini bon moni le padre aza mikolo aza calme donc a concentré makambo na ye padre mikolo a bien tous la volume 2 na biso zoya dynastie dynastie volume 2 zoya mabe comprendre ndeto nani sous cette fois-ci donc biso totala kambo ya patron na ngai OK ya ilus lelo yo tozomona événement ba concert ezokende bozo avancer toujours tonito otikali pona ni ya ilus naza kutuna nini funa ba petchona funa kota bonala kiso donc na Brazza déjà na bando sentir déjà corps bien te déjà na Brazza moto tagine déjà na tuandola la na chambre abando sentir que ngabi na dia na nyolo ka karambe donc na sentir na fièvre magas yango sko bato biro dia bayebaki na bengaki déjà secrétaire ayebaki po yem to pianga kisi
Tant qu'on voit déjà que le corps est bien, il y a un moment non, il faut avoir un traitement. Il faut avoir un traitement. Ah papa, bon, voyage soyez beau, t'es là, bisous tout ça, bisous pour un voyage comme tout ça n'a écouté. Bisous, et ça que ngai na beli, aux hommes, donc c'est un peu ça. Donc, et ça que oh, ce qui n'est non corps de na braza, corps est bien, c'est beau. Et ça peut concert privé à presse. C'est ça. Ok. Ah, le DG Dim. Donc, j'espère que vous avez déjà réponse na yo. Na oyo. La réclamation, ça là qui pour na ya ilous. La réclamation, c'est moi santé dérangée qui en haut. Kenda qui faut ajouter. Depuis Brazza déjà santé. Surtout batuni ba mission to ba weba. Donc na bona obela poka ba petit nanga ba bimien. Petit nanga ba za ba o ba na sak nanga. Na la kusokisi pindabo, na la kusokisi. Non wana tela wana mouvement na biso makambo ya minene. J'ai bien. Il y a eu l'oustonitoyeba na deuxième volume il y a dynastique où tu sais combien de vocaux. Bon, jusque là, patron nangai, les padres après ça kingane c'est mon opportunité à si je me trompe pas 3 vocaux, 3 vocales. Habité ce mot ba trop beau. Donc volume 2 zoya mabe. Volume 2, volume 1 boyoka. Je suis un zoto Cédric Congo kutusima. Ataba bastimi la kabote na yo. Diction eleki. Et comment me manga na 7e siècle. Yanga na ye lukulu kapina mabele ya RDC. Mosika na ye penena kufa. Surtout nanga mesana na chaleur de Tokyo. Y'a que ça chérie comme bomanga. Tungana ngwe comment traverser tes pas bavasin. Soso balobi basoso esukeli bango na motema. Trésor tokoko bomisa bato. Number 1 bilenge ya Cédric. Parce una nsemboyo. Parce soko oyo ya ilusaya. Elambe bombi cicatrice ya nzoto na ngai. Utimizipi bashok na bashakre yango. Kaka muteme gongte muteme ne lungi na ngai. Mayami swetangi sele rojo na matama na ngai. Cédric Tokyo ya ilusa lali. Koko boduka na Paris. Na kobleze mpunu. Jamais bon coup. Maître de l'Ichamala. Vous sentez ma vocale, les pro. Ta ta ta. Vous avez biso so ya ngomona ka ba mtuso. Umona ka ilo nganga ko molo ba tenelo ba siko sungna na beti vocale bo. Ese vocale bo ya mabe. Selon yo vocale ya mabe. Rigongo bila. Na bien. Ouais. Ne vient nga Nick José ka ko de. Na ba yebsa ngai tuna ka bango est-ce que vocale one za mabe? Elambe bombi cicatrice nzoto nanga. Est-ce vocale ngweza mabe? C'est un peu ça. Donc, bis tout ça, boulot, tel père, tel fils. Donc, tout ça, on a tout bundaga. Rigo Ngobila, j'espère que c'est pas une place aux alliés. Mokonza Bumbu Nangiringiri. Donc, ça lui plaisir à trop, quoi. Les loya ilus, Aroloba, Maroloba Moukie, les lo photo yembisaï, malgré sa maladie, mais les lo, il faut travailler, tout le son, il y a deuxième volume à dynastique. Hein? Donc, il y a eu ce programme, il y a deuxième volume à dynastique sorti dans les camps. Bon, normalement, biso, tout ça, doit être musicien. Makambouana décision, et où t'as pas, il y a mon cocolo makam. Les padres ni kaboronina. Au moment où Mikolo na Facebook, ba photo, mon ani bané. Donc, c'est déjà au moni bon, on sait qu'à bientôt là, est-ce musikate. Donc, bientôt là, vous avez deuxième volume na bino boyoka niveau stocké na bango. Donc, niveau toqué na bango, za likolo makasi po likolo et pas drabi, il y a eu stocké sous. Donc, c'est un peu ça. Ah. Il y a eu concert après concert à Martyr, stade de Martyr. Tu au monde à mambo fongwami. Le monde pena mambo et fongwami.
ba production bandi koya, ba production bandi koya, tu éviter ba production ana et ça là qui faire maintenant nous avant concert tant que président qui na prison et après sorti martyr et fongoli makambo. Tire fongoli makambo. Donc Tony Toyeba ya ilus les loyo après groupe ceux qui ils ont Kinshasa. Donc na yom to tikala qui est-ce que secret mususu peut-être tokoyeba ya ba production mususu après ceux qui boyé au kende zal susu wapi et ko betama awa parce que bozui voilà bozui déjà contrat na ndenge zawana biso déjà les 30 tozana barbecue na ma campagne les 30 ya mois oyo tozana barbecue na ma campagne wana programme wana nde eza pinake eza na ba febe na ba réseaux sociaux nyonso o batu ba yebi na mito ke les 30 faire eza na concert barbecue na ma campagne na avenue Nguma 2 derrière Gardozo chez Jardin d'Hélène toza wana 17h nde via lobby 17h toza wana donc suka na concert barbecue abengisi ba ndeko no tu ya ba uchimikili obazana no wa abengisi ba tupo to ya pe to fe le padre a remercié bino na ndenge concert à martyr na biso tala concert na biso martyr lelo tala plein ya ndenge wana 220 000 personnes tala concert propre yoka ya achète champ yoka concert donc stade oyo concert à stade oyo eza meilleur concert ya stade oyo kaya padre na yembi faut mona nous son faut mona ngamo ko tang na pusani liboso podium na muni na batu obi ke pes chingane timo tellement na déjà bien préparé na concentré ka bango ti omoni basengi bis donc merci na le padre na ndengo fula ya ilus obi ke naza na ba martyr betami parmi ba musiciens ba leader ta parmi ba musiciens naza les seuls musiciens oyo basengi bis na stade de martyr tangalo na stade de martyr eza basala oyo soki kala wana soki ke yo abeta na stade de martyr de wa déjà do biso grâce à le padre lelo ya ilus abeti martyr e martyr etike boyete o martyr eteka batu boy mais nga martyr etiki nga boyete martyr changa bo martyr batu basengi nga bis donc sepelaka na nzambe na ngana patron na nga bapesanga baopportunité oyo ozomona lelo déjà martyr wana baosenga obisa alakola joueur do totyaka chez biso moko nano awa vita imana losiko baoke 0-0 donc joueur oyo atyaka bia qualification azalaka mwa bavaleur moko boye siko biso to bete na martyr joueur nayebanaka yango siko lelo le padre panzanga so na martyr nga mpe na martyr na chikali bango tante na martyr siko nayeli bango mama na danse nalongoli forme na tiene mutu na se na tia makolo likolo spectacle de l'année maboko bis donc yango nalobaka na oza bango tan po kotia mutu na se kotia makolo likolo kosala yango boye kia na spectacle na danse ebongo so champ yayaki ozomona ke biso oza complet yango ngai nde na boye le padre vraiment aza grand formateur donc kobeta stade wana eza bajete tala eza bamise awa bamise baza ebele na Kinshasa awa mais omona mnake na génération na yo ya ilusi mpe babeta stade de martyr pembe ya le padre mpe martyr etika ye pamba te martyr esenga ye bis nde place bokeseni yanga na bango eza wana ya ilus na ngai nazonga natelemaka na lisolo ya martyr tolandi émission moko esalamaki ya grand frère na biso Popol na le roi de la forêt atunaki baquestion moko par rapport ya martyr bamartyr oyo ebeta martyr nini oyo eza meilleur martyr na bamusicien oyo babeti sélection ndenge le roi asali batie premier ezalaki ye moko le roi de la forêt deuxième baye kotia Jubin Piana troisième batie Quadra
Mais le roi habité, troisième c'est Ferrego là. Na habité sélection na bo jisango comment. Bon, sélection na muto sal sélection na oyebiet. Muto sal sélection na oyebiet. Abeta bastard, abeta basala minene. Donc aza muto kuza ko chante mbete. Donc nda soli no bongo, nda soli na bango bongo, soli na bango pole. Oh yede mo. Muto chani no na. Muto chani no na. Muto cheka nino, abe mo calendrier to. Sélection. Sélection. Eza na muto salang. Bon, il y a une question, il y a sélection Oyo et bimie pas à Batumusus, il n'y a pas qui surpris, bah PCA, ne a tourné en opé le roi de la forêt, considère qu'il peut baguer une émission. Non, ils ont un concert, moko boye, ils ont qui plein ya makas, pe kito konason, koyemba, spectacle, les padres yembi nan kolongo, donc alongo na bilogo na ye, alongo na bilogo na ye chebon pansi boy, akena bilogo ba vie Oyo. Ye tango bando ye koloko yemba bango de ba yemba ga yoga ga bango donc yembi bango po ba yeba ke bango ne ba banda liboso na ye osomona bango ne ba banda liboso na ye abino evre na bino ko le kapeka boite yango mona beta ki ko banda ti honore ba vie na ye osomona après ayo kota ya ye moko donc meilleur concert na ye suge meilleur concert ya stade ba chaka ba concert déjà betami combien ya banino bachaka ba concert o comprendre o le padre yembi ya makatala yembi ya mawa faut mon score timing discipline ya non to likolo makas to tala to likolo biso kutolo bagana biso te mais to likolo makas na musique nan faut ka stade faut ka arrangement marka uzna sima wana Charlie solo Aji solo Nicolas o Jesus sunan Crass bass neso sima wane lenda tala biso musique eza voix eza kobina eza spectacle eza ngana yela ki bango déjà mutu na sema kolo likolo na stade na sala yango boko kolobela yango te fo mutu na bango ndeni ilunga na stade achi mutu na sema achama kolo likolo spectacle du monde ba spectacle ya awate ya likolo soki ntembe yo sala yango total ozo mona bilo ko loba yango to tango loba boy ilunga ko manene do balinga su vérité te ozo mona ilunga beti vocal na kitoko musazo boy ga yango me vocal wango mo obo yango ezati vocal kangi bato koti bato koti lo bato ko ba Nick Josué Kakuji ba muyandos ba DJ Chombo Petit Jésus honorable Kuti Chomba kana charge na charge alors là donc kangi bato belevement sa medina katekelesia sango batamia bomimu yebi ba mansera bozo salamo salato boyebite ba yebi ko minumo bimba on les padres nasko na ye bana betu ya ko je me fuma nenda gumbuje mai tufika muchisas mugasho kutono na mes tatuanya wagenza nungonganye tatuanya wagenza nungonganye mamuwani udi mumanya chiba uchijigoko pechibe yanga gabe yanga shama lopanga shama wako tuweyo odete yo chibambe yo ngoyi kasanji yo kasanji yo après tango na betu wana siko na suka prozabi ya lust toke susu animation ya chant na yesusu sanga wetu sanga belenda na shaka yanza nitwela Alphonse ngoyi kasanji papa kabundi walesa toge wale wakafuga dinanga nini inanga kadidi kenga shabana bebe wakamba nchini wafuki wa byansu mwewe le padre lobini inanga kadidi kenga shakloire sai ici setola yo chibambe yo donc so mon ke mokili bagangi ayimba akuma kaboya donc merci mingi na le patron nanga le padre oyo apanzela nga danzela donc makambo na loboyo maître Tedis Mangoya claver wana na approche ya ilus
approche pina ke lusa ko akosala neti te donc na yokaka toujours donc napesi sumbote na muyanda muyandos ya Cherigola Bera do Prince des Amunda napesi sumbote na Adam Bikusei génie de Dallas jeune entrepreneur Héritier Mboui Rolly Ilunga États-Unis champion Yang Christian Ambele États-Unis toujours Antonia Mutonkole de Miranda. Wana film ko bwa Choco. En États-Unis wana donc somo de Miranda. Je te salue. Donc na pesi mbote na ba fanatique na biso tout. Oyo balinga biso donc ya ilusi biso tozali biso tozola kisa na ba fruit ya faire gola. Ngamna na zapna ngapna tutakuna na tolo. Funa loba poso na lobi to mto lobela ngazati. Ngapna na fruit na ya sheta ya faire gola. So talinga ngono buneke na okola na musala. Omona. Donc ça timeke ilunga okola na musala. So tali bomneke ilunga. Abandaki boyete akomi boyezo mona donc koya kutute. Koya kutute donc bien formé mbila ya mabe. En tout cas ba Gaulois na ba Gauloise émission to lobela ba on lelo ya ilwa lobby donc ceux qui yemoka lobby te muta ko lobelela e pasati lelo te ko lobelela e ya ilu c'est lelo yo toujours temps là par rapport à génération oyo botami ebele na ba orchestre ebele ba musicien baza ebele mais ya kotala par rapport à Jet Set lelo toujours temps là bandana muto ya ngongia ti na ba danser bino nyonso tu boza reconnu to éviter confiance nini bosalaka pour que faire gola de padre apesa bino pe confiance atalisa bino pe na mokili monde pe babino bon biso na patron na biso vraiment so simbi na loboko ka boy oyebani na lingi kutu ko commentaire par là to na lingi commentaire par là to patron na biso le padre so simbi na loboko boy bosana ta concert ata na clip silio pop donc ngai kutu ko ngai na reversa ngai na ko ibate muni na boy ngai na ko ibate na ko sala mabete po na ko ke fuka na ke bata mawapi place to bayebinga ngakini ko bimba bayebinga ya ilusi moi le padre yo nakisa soyo bayeba yo pesaka wana ba vocal bien to chana blague à part wana ba vocal ça te plaît que petit vocal ba sepeli mune différence nda ngona est-ce que oyebani wala plan na kombo ke so koti zandu amuteya gestale me ponga siko biloko ne sala maka ngai sona ke zandu boy ilunga donc kantimna opina na aden ya wenge sutuna aden aga ye dala biso to sana aden ya wenge na santaka yango lai yo soki namna na paraître atana na zandu wana osante mnake zandu troublé santi mnake bien encadré ngai moko non donc nazapna na aden ya wenge nazapna mwana nkoi nazapna mwana feregola na santaka yango Gaulois na ba Gauloise bozo yoka mutu bosenga ikina epse bino mambo bozo luka bosilisa ba Gaulois bayebi ba Gauloise ba gladiateur bayebi ke biso papa na biso yebisa biso to finga gate me bolo bakaka misala na bino bosali misala na bino elakisama yango to loba ngaba vocal nanga kanga na ito sona na ko miseni na generation nanga ko zo vocal nanga o comparer nae ata o santé mneke o ya kenzela ponga kenda kanzela tala mena ngatang patron nanga zo zamba zo kote na mutema do pesanga espace ya vocal na tala ka bon na tala ka micro na boy na zongi ponga ko mo travailler ko sa ba jete ngana longwa kawa nakenda ka ba banchangu nakota ka ba selembao nakenda destiné ka toujours à travail individuel nana biloko so na bimisolo biloko oko kimazi ona no yebana te mais bozo nan mwangenza ngana koma de loger papa ya bane
komisanga ta bruwaja chanche ya love na yo zalalizaka ngai mosapi eliyo elinga papaya bane kolanda bilobela ya batote bakoya kopesa yo tonga ya mabe obebisa divorce ya mwana na yo kalunga na sali nini kalunga na sali nini oyo kansela oneza kansela donc so yoki yona ke oyo atoboka au moins les padres biso toyaka boye donc biso toza bongo o comprendre le biloko ezoya bozala calme dynastie volume 2 ezoya bo comprendre ligne ba les padres memeli su ya ilus donc merci mingi toujours na patron na ngai o asonjaka toujours so album ezali nazanga kata mo vocalité donc côté wana donc merci mingi zamba pambola yo Trésor Mutombo hein olelaki ya ilusi yo depuis France Trésor Mutombo ya ilusi yo Trésor Mutombo ya ilusi yo ya ilus aleli hein Fabrice Ngoma en États-Unis osengaki tala ya ilus azwa code na ye hein ya ilus azwa code na ye po osengaki yo insistaki ya ilus tontolo baboye question moko elingai ya ilus ndenge bovivaka na orchestre ndenge bozalaka bobandi propagande na bino ya stade eleki mais circulation moko barimer moko babike o no ya ilus asalaki ndeti moko kosilika moko koma muzeki ndingwa kozwa car eske ya ilus akoko kosilika mpona car non loin de là normalement yoza oza moto ya presse eloko na kopesa conseil faut pesa information oyo oza nango sir loin de là muzeki ndingu afe musala na ye bato bamoni bravo à lui baza belé basali musala na bango mais il y a chance ne sourire que producteur Beka Paul montre je salue ma meilleure chemise asale moi cadeau oyo za makambo ya mutu ozomona yango ozomona banoko mosusu bazokenda ndenge mwaje bakoma koludimba ta enviement ko enviaka te ezela ntango na yo fozela ngonga na yo sino okoma pede likolo koenvie koenvie te ezela ngonga na yo beta otango ozonvie mutu ekotinda yo ntango ozosalema te ekotinda yo oforce osala makambo moko boyo yo kosala te likolo koenvie moninga aza boye donc zela ngonga na yo donc kindingo ezaki asali musala na ye producteur ya concert moto remettre ye voiture na ye donc bravo à lui chance à lui c'est un peu ça okotisa kutu makambo wana kutu bokokotisa ya ilusi na kati te po ça me concerne même pas. Ouais, boyoki réponse ya ilus donc bato baninga babimisela ngo maseke hein babimisela ngo na mato ya milai botango ekoma lokola polémique moko boye boyoki déjà réponse ya ye moko donc etaliété donc équipé écouté donc bino boyebi déjà ya ilus avivaka déjà très bien azalaka déjà très bien donc car elobelaka écoute eloko te po boyebi déjà ya ilus atambolaka hein ya ilus atambolaka ça wana donc tokoloba ya ilusi yo po aka fils aîné ou mwana suka na des padres bon ngai na mouvement naza na jet set ouais non na mi c'est simple na c'est simple comme tout autre musicien. Mais nasko doyen ya ilus papa et moko abenga nga bongo ya ilus mais na comme tout musicien so la bien na ba yakala na ba sika tout ça na so bien respect moninga respecter moninga respecter moninga o ko yana nzela moninga ninga mabe akuta inango donc mais tout ça na so bien voilà boki réponse à ilus po ilingake koma eloko moko fils aîné mwana suka bras droit boete ya ilus ma mwana zaka na yango te donc ya ilus azana ekaka artiste musicien complet donc ya azana ekuna te ke mwana tel mwana mais azana mwana le padre azana fils aîné te azana pe ya katikati taza pe ya suka te ouais
yango wana vraiment ya iluse to bandi ko kende na mwa shite ya iluse question moko yawa bana États-Unis vraiment beaucoup plus yé pas na bango nde ya ki vraiment ya iluse bazana posa na yo soki voyage mususu ya États-Unis et komi Fabrice Ngoma bike akosa l'effort na ye facha makam na epo ya ilus Fabrice Ngoma Fabrice Ngoma nazo kama kamuna yo Fabrice Ngoma me na yo gate wana fanatique na yo vraiment numéro 0 fanatique na numéro 0 aza kuna numéro na ngate ninga wana alobi ye facha makambu faut akutana ya ilusi boye on peut ça espoir Fabrice Ngoma donc on ensemble mon frère ouais oyoki déjà donc Fabrice Ngoma après mission numéro ya ilusi soya solola ba sololela ya peyo ibikaka ouais ya ilusi tongaki question mususu ya ilusi nenge tozo monela nengo monelaka nengo tambolaka na ba partout kotaka nongo yoka musique ezo beta nengo zo monela niveau musique ezo kendele na ebité yozo mona tozo mata to tozo kita to tozo musique na biso ezo kende vers na descendre to faire golanda la musili susu bo musique na biso ya Congo oui na Congo nenge évolution musique ezo marcher parce que tozaki na moment moko boye to kendaki musique to kabaki on lokola na côté ba nigérien ba côté ya ba côté wana donc to kabaki on moins mke côté wana sikoyo to comment se sentir musique na biso e bandi ko zonga na moi na sens nango ezalaka pena donc rumba congolaise nongo kotaka okoti mwa place oyoki ni nezobeta na album oebimi awa normalement question na lobiza vraiment c'est comme doule na biso déjà et comment zonga pour je pense ba série moko boye okota na boîte boye au sala boye au sentir gaga mais na minute au sentir na ke okota boye carte rose sala makamnango mama Denise nyakaruwe Mama Denise motema ya faji beto donc carte rose moke boy Chanel bien illustre pardon bandela no ma vocal encore et qui bien Mama Denise nyakaruwe Mama Denise motema ya faji beto Mana leli David de mera poisonne bale ya nyama eza na zamba kasi bolingona epai ya David Mangaya l'amour est conditionnel Iris na moboko na le patre pardon vanda na yo papa na ngwende na yo meilleur chanteur de sa génération faut que carte rose rumba ba père ya umuni ba président ba bina kango ya umuni za aimé ya président Mikolo le responsable Fachi Beton je salue en passant donc agam beton na beton après sous to moni sous o chombe pour zumuna ba président ba ngai muni pembeni ya le padre na muna ba président bo fara na muna nan rais jour ya si je me trompe pas première femme les en fait il y a maman biso Olive Lembe première femme du Congo to beta biso na que son nom repose un peu maman Tchalamwana to beta na maison mère to beta na Franck Moulaja to beta na boy Raïs avandi net vena Clover nde vandibo Raïs bina vandibo ngasa kisa Raïs nga longola so elamba donc Raïs asekata aseki ke nga obayebi ezana ba archive kendeka na archive ya mama Olive Lembe koma kaka fête manifestation première femme du Congo telka ba date wana omona pna kena
na ba concert ya lusa zawana. À part ça, donc Guinée équatoriale. Ngana mona Théodore Obiangema boye. Na pese mbote bo Théodore Obiangema malgré bofinga na bino kangai. Oh ya lusa koma ko minene. Ngana pese ngale grâce à le padre. Ngana pese Théodore Obiangema mbote boye. Théodore Obiangema président ya Guinée équatoriale. Mais nga komona ngana kishasa o minimize ngai. Yelo ngango villageois. Ato fingi no ngai. Oyo nzambe dia sali boye. Moyen ki sangwe date. Ngana mwana le padre. Donc na pesa pinda Théodore Obiangema bo na bina liboso na ye. Na bina liboso fachi. Donc na bo bayebi ngai, bayebi ke musicien ferré na mboko yo. On doit comprendre. Donc faut que tala makambo leader azo salela biso. Ba jeune moko ba age na biso bazana ba opportunité. Akota avion. Ils étaient confiés. Vous devez laisser l'enviement. Je parle en français pour la bonne audition. Vous devez laisser l'enviement. Il y a un côté français. Oh, non, il y a non, il faut laisser les cas pareils. Moi, déjà, à la maison, dans notre famille, c'est la langue française qui se parle là-bas. Moi, quand je parle chez nous, on me dit Moussigane est venu, Moussigane. Donc, chez nous, déjà, on parle très bien la langue de Molière. Hein. Donc, en plus, j'étais chez mon patron qui est fait rigolo là. Tous ses enfants parlent en français. Donc, je ne peux pas être complexé de quelle langue, de ce, je ne sais pas. Donc, on a bien. On a bien. Et pas les padres, il y a un poteau. On a les padres. Qui ont vendu la wana. Et alors, on a poto. Mon temps, c'est rien à vendre. On a poto. On a 6 mois. Première fois, on ne vendait pas les padres 2 fois. Première fois, on a 3 mois. On a chez Bisso. Parce que deuxième fois, on a comme maturité. Il y a des musiciens. Talaga chez Bato, Yesika. Parce qu'on a mis ça qui famille. Chez Bisso, on a père. Et son âme repose un peu, papa, bon, on a un bande oranga. Misko, il y a ça que. Na ko kaki fonda kuna tene ko zonga su chez Bisso. On a affection paternelle, on a donc ça la Bisso to baluba. Zo mona. Parce que tant que qui musicien ko tangai. Na oui tu soubre les pas dans soi bi. Bon François réclamer. Pour kuna bana ba patron donc tala. Il faut ça chanson hein. Na mona patron ngale la ganga. Bébé Mathias, ça colis. Donc, ba colis nous wana. Ba réclame nganga papa na bango. Na mona kangolo magie. Ilunga yondo ke. Ngau na ibina ngai lote. Do Matila, Aden, wenge. Tala yangu. Zoa. Aden, wenge. Donc, on sentit que pembe na le padre. Na mona ba président belé. Donc nazo kende malembe et là on kende na olo bande botika enviema botika kwa envier ce que ça époque ya moninga botika ye arenya na époque na ye vous comprendre ce que c'est époque ya moninga botika ya arenya na époque na ye ouais bagouloise donc botika ya ilus botika les padres arenya na époque na ye oyo komi turo et comme époque na bango ba mata. Ouais, il y a eu c'est tout mo coquin de verre fin à émission na biso. Olobini pour na DG na biso Edim, hein, le DG Dim. Moi ba salutation donc déjà Zolanda on a parlé donc talakaka DG Dim na Koba TV, hein? DG Edim na Koba TV. Je vous salue et je vous aime aussi. En tout cas, DG Dim, il y a eu à Leli. Donc, les banga na ye, moi, code na fait quota. Donc, les banga na ye, donc, moi, code na ye. Ah, on a so festival Makambo. Oh, mais Makambo quoi? Bien. Makambo pena donc yo yebi kaka. Yo yebi, si tu as une émission, yo yebi, donc, tu as bien,
biso donc merci mine eza kopesaka bagaulois na bagauloise oyo batondiselaki biso martyr kaka martyr wana totondisa te na ye biso yo niveau bolingi bafina biso donc isaso oyo nzambe monene le padre amobali martyr plein 220 000 personnes tala tobeti concert fomuna bato tukawo oyo batie bango mai oyo bameli badrogue oyo donc kao debout tout tala les padres puissants donc martyr tala sala bajete bato batiaki kale biso bapekisi biso makambo tanga bakombo ya boye biso tozolobaka vérité batiaki kale ya ilusi na ngai natuna na eloko ezalaki nini mission lokola le padre sikoyo lelo tozomona tozolanda basponsor bakomi koya kolanda eza nini estce moyen ya kozelisa bango nano bosisa baproduction to eza nini basponsor babandi koya kolanda sikoyo na martyr eloko nini ezalisaki bango mosika le padre na yebisi batiaki bakala makasi tema le padre aza na eloko ya nzambe apuissant ezalaki mpo bayaki na confiance te peut-être ndenge abimaki prison ke bamonaki akomi faible ekoma le padre kozala jamais faible batiaki bakala bamonaki de mopepe muni le padre alakisi bango kende puissance tala batiaki bakala batiaki badiabo muni te concert na biso yaki trop combati mais le padre silence kanisi nde nzambe aloba gardez silence l'éternel combattra pour toi sentir que le padre silence mais stade plein kal nyonso yango bukani ofadame buka okingani mabaya nini concert bango eleki na persi esila eyokanaka te mais kota na internet tala Facebook tala concert à martyr meilleur concert à martyr suka na concert tala le padre vraiment concert wana le padre akoloba te le padre mikolo azoloba te concert wana concert na biso eza kitoko son kitoko le padre ayimbi kitoko ayimbi bien donc sale différence santi moneka mokolo patrimoine ya mboka donc le padre mpena yembi ozomona baconcert nde yango donc meilleur stade so batie stade ya kengane batie stade ya nsombe batie stade ya boye okomona konaka ya fere wana eza meilleur stade tactique ya G chant tout respecté ski mukolo mo baki professionnalisme mo boy timing bien déterminé marka uzaza wana donc faire les padres solo ngona nzemboy bakoyi boy bagena mususu bake nous sommes c'est du professionnalisme papa et te que ba chebo te en plus les padres mo ko pensa ozo mona awa ezo vimba azo palola ayamite mardi oyo tala pardon le padre tient micro tala bino nyonso bosangana américain jonani tala tous les 220 personnes tel ba martyr tel ba spectacle boye dora kingodingo dia dora le padre gorge d'or ayemba wana nso ayemba plus de 14 chansons DS le padre a parlé plus de 14 chansons sans compter spectacle. Ah non, meilleur concert, stade de Nabi Soza meilleur. Il y a un moment où on a TV. Il y a une louche. Plein. Tu as un concert Nabi Soza plein makasi. Zamba Sungi to sali plein. Makangwa kitoko, concert kitoko, le padre aimé bien. Donc, faut que le bapon stade de Nabi Soza, papa nangai. Ceux qui te salent à Gatanet, qui te salent mpiaka. Niveau to lento mal à l'aise te nzamba munene le padre patron na biso alingi donc alingi kutu to yo kana makambo polémique te to ko misaka tozo kumisa kaka oya biso to sali pinda stade na biso za kitoko makasi ya bagolois na bagoloise donc ya iluye wana donc bo s'abonner vraiment na Koba Plus toza wana pona bino ya ilus tokomi
na fin ya émission na biso mot de la fin na yo soki bon na pesi mbote na patron na ngana le padre Nika Boronina muto esali muto tisa ya elus muto pesa elus makambo donc le padre Nika Boronina champion na pesi mbote na Enik José Kakudu le grand frère de tous les jeunes Katangais Koko Boduka son altesse Muyandos JP Minja joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Didier Chombo Chamampa Petit Jésus joyeux anniversaire à mon vieux Didier Chombo Petit Jésus donc Charipoutra à Tindolango en dernière émission donc na pesi sumbote na honorable Kutichomba Kanao alors là toujours na pesi mbote na champion Yang na pesi mbote na maître de Lichamala na pesi mbote na nazana mutu nanga mobo ya fona pesi mbote bon maître de Lichamala na pesi sumbote na pesi mbote na ba fantique ya ilus amikili na pesi mbote na les jeunes entrepreneurs héritier Mbouyi États-Unis na pesi mbote suna Enik Joseph Kakudu donc ceux to landé monsieur comme atilobi quoi na pesi mbote na ba fantique na biso sito sano tolo kola bana misala na bino sito ko sala ba effort to pesa bino ba makambo bien to se pesa bino ngai na govanda wana tepo mwana nga suka na yango nga na govanda wana te kena na finga ka mutu na finga ka leader moko boy na finga mise moko boy no nga no kumsaka makambo nga no sala na beta vocal kanga ne bze mutu ko contredire nga zate na bina monde ndima kinendima ke ilunga bina kolongola ba elamba bato basepela nango to beta chamedi na kache galezi simba nesna okapi elambe bombi cicatrice ya nzoto na ngai bato basepela nango donc na lobaka ka yango oya komona ke esala ke mutema pasi kufana okunonde kunanga donc ngana za wana moi le padre toujours toujours liboso donc na pesi mbote na babo nyonso balingaka nga na babo nyonso balingaka nga te na pesi bino mbote c'est votre frère Charipoutra en blanche ilunga weto bis encore mikolo babenganga bis encore monsieur bis encore mon affaire rigola makila ya Aden awenge sempesa dalebo. Merci na ba union surtout ba utu kolanda biso na Koba Plus hein bo s'abonner vraiment massivement donc merci na ba mon ami d'enfance hein comme Jojo Ngonda mon ami d'enfance pena donc so morning quoi et na pesi merci na maman Rite hein Rite Matondo mokonza liberté bolanda biso vraiment la prochaine numéro toza na pona bino bye.